10 catégories de familles. Première catégorie, fait chic landangai. Famille pauvre. Wana ya liboso. Okuta famille pauvreté moko egi et la ta famille. Et qui sont Mutu azo réussir na vie azate. Même na poto il est pauvre. Famille pauvre. Il faut lutter pour na olonga la pauvreté. Les gens mbongo mais tala bien papa na bina la pauvre. Bouti la famille pauvre. Qui est misérable bozola na maya lobo bozola muka. Deuxième catégorie ezali babi que la famille cimetière. Famille cimetière, aux cimetière. Cimetière, bah ça va gagner dans cimetière. Voilà, il y a bah couffiner bah ça la raconte. On comprend. Voilà. Donc bino chaque année bokunda kae maman, papa, mon na yoka kaya kokunda bibembe. Famille ezali noyau ya mutu nyonso. Ezali série de eza fondation ya bato. Choki famille beli et sili. Famille impudique et ivrogne. Famille bandumba na bivrogne. Ndumba ki ndumba. Est-ce que na fingi mutu? Te o fingi mutu te. Na tongi mutu? Te o tongi mutu. Na lobi mabe? O lobi vérité. Siko papa ya yininga na sali. Et ça encore na famille, ou bien famille fétichère et idolâtre. Famille kindoki. Famille kindoki. Papa na bango azalaki mbikudi. Mama mandona. Oyo o asala bakisa ba joueur, ya ba joueur à travailler match. Travailler match. Oyo kuna o azane marabout. Oyo kuna finalement on famille ndenge nini. C'est tout un esprit. Oyo zo régner na makambo na ba famille. Pour base la toujours égaré pour ba ke lufelo. Ba ba vérité te. Oh volontaire nzambe ezali bato ba vérité pe base la sauver. Amen. Mais quand même yo ndio kolongo la famille na kati na aveuglement na. Parce que j'ai donné à longo la ki papa na ina famille mobimba. Na égarément. Nzamba a besoin de délivrer ma famille parce que famille ezali noyau ya mutu nyonso. Ezali série de eza fondation ya bato. Choki famille beli et sili. On a coupé sa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostika ki est autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli simbité nous comme sous na vanika boina kwei na YouTube na chaîne na moni papa Moïse ebi singa lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe na salaki oyo papa Moïse ayebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo adiagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko nda changer maloba médecin lobi oh mais namoni changement salami namoni mwana komi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te mais eloko nini salami na ebisie nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais ka Jésus Christ de Nazareth commissaire au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance nanga na tambole pa ya ba pasteur nazwa eloko te mais na nzambe ya ozana ya papa Moïse bikamwe koti na vie nanga. Shalom shalom peuple de Dieu bana ya ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami
alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai. Nalobaki deja awa Yesu liboso nyonso na sima ba oyo batambola partout pona koluka ba délivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Boza ebele bokota la biso mokile mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité, toujours na chaîne na bino chez Biso Télévision, de tout la chaîne qui vous ressemble. Mesdames, messieurs, je tiens à dire un grand merci tout d'abord na bino ba ibopona kota la biso, to kota rananda qu'on a mis sans audience, pe bota la biso pe lisusu. Avant de commencer cette émission, mesdames, messieurs, je tiens tout d'abord à remercier notre sponsor officiel, Nalbara toujours, que ce qui était tous à haut, tous à té. Azumoto, Tana Zubiso, Sika, à Salité, à Komisbiso, Bato, Namiso, Bato. En tout cas, tout petit merci, il y a comme on a Jésus-Christ de Nazareth, il y a des sponsors, il y a chez Biso Télévision, il y a des sponsors, il y a Chic Moukadi. Oui, Biso Télébi n'a pas ngangate, Biso Télébi comme moi en Zambé. Tout Simbiki cité, tout côté Bikota Kota, oh Chic, on a Simbi, tout Simbité. Yes, on a comme ici Bisoboy. Un grand merci aussi na partenaire na Biso, na Pesimote, na maman chez la Mwanda depuis les États-Unis, ainsi à son mari, Pasteur Stani. Je tiens à dire un grand merci na équipe technique, il y a chez Biso Télévision, na Moni Bongo na régie finale Papa Fabien, Lelo Azawana, na Pesimote na Ndeko Elias Sinanduku, na Pesimote na Ndeko na Biso Dinish Mosono, on est basé Bongo na technique, il y a chez Biso Télévision. Mesdames, messieurs, na demande na Bino, on va tout aimer papa Josué les lots aux anaye awa to me kampe ko betela makambo oyo kolikana ba vie ya famille na biso parce que c'est anormal comme la famille mobimba. Moi je connais des gens oyo ba botani wana ba bali wana ba kufelika na lupango wa famille de génération na ba génération de génération azaka wana moni mwana ya malamu te sengeli to me kampe ko yeba avec Moussa Nzambe qu'est-ce que se passe que bazala toujours ba kangam na minyololo qu'est-ce qui se passe à travers cette émission, mesdames, messieurs, la bande beaucoup découvrir Makambasomo. Je vais dire bonjour, bonjour papa. Bonjour, frère Chic. Vous allez madame? Très bien, Angola Nzambe. Santé morale, physique et spirituelle. Faites l'équipe très bien. Oui, il l'équipe très bien. D'abord que l'autre fois, c'est une ma bonne délit, c'est ma bonne délit. Avant tout, non émission. Ma bonne délit à autrefois, et ça là qui ma bonne délit à Jardin d'Éden. Ok. Na ça qui recommandation na pour na vision Nzambe. Nzamba a besoin de vivre vie à bien. Okay. Et non vie à passer, et non vie à maladie, et ainsi de suite. Voilà. Et puis, tu as tout aussi sa dimension. Ok. Parce que tu as maman na makambo mususu, Nzamba lobi, la délivrance des familles. Il y a un monde nae. D'accord, papa. Quand tu as le sambo, il y a un moto qui mozindo, il y a mission pour aller là. Tout bon délire. Nzambe ya miracle. Ozali Nzambe ya Abraham, ya Isaac et ya Israël. Ozali Nzambe na biso. Nzambe na ngai. On s'est manifesté du début à la fin. Na émission oyo. Pambo la chaîne oyo. Ils ont sauvé ba âme ebele, ils ont béni rebelle, ils ont délivré ebele. Et puis au pambo la mouture sur l'andi émission oyo. Ata landiango 1000 fois. Ata landiango na rediffusion. À vivre Jardin d'Éden et puis miracle s'opérer dans la famille naïe. Parce que toujours l'obéla sur la délivrance des familles sur ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'homme de Dieu, Lelo Toye Kolobela sur la délivrance de la famille. Lelo famille est belée, on s'est retrouvé. Tout d'abord, qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup pour la mutuna. Le lenge nini bako kangama, par exemple nini oyo et ko bat bako mona que biso yo toza ko kangama parce que to évolué parce que soit ba signe nini bat bako yeba ki bakangama pour être. OK. Nabi ke makamna zoloba. Ça concerne toutes les familles et tout le monde. Nzambe awa tende tuzana mabonde linde atalisinga teme oyo mais loko oyo ekamisinga apesinga 10 points 10 catégories ya ba famille oyo que chaque famille va se retrouver et Nzambe lingi a délivrer ba famille na ba kambo ngana koloba volonté ya Nzambe ezalinde muto azala sauver. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 4. Bon, nakotanga ba verset mingi te, on a j'attends ya ko sala mais nakoloba moi mingi. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 4, oyo ka volonté ya Nzambe pona biso
1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. Ok. Natangi na kombo na Yesu. Amen. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Je pense, Bolandi lecture, il y a 2 points très capitaux. Ok. Nzamba lingine ni batu, to sambela, pe to mene vie à bien. Awa na sena mukilo. Et puis, Nzamba lingi muto sa la sauver, aïe ba vérité. Voilà la volonté de Dieu. Mais, curieusement, plusieurs familles, majorité à famille dans le monde, baza plongé dans kati na makamon na linga loba. Il y a 10 catégories de familles. Première catégorie fraîche qui l'andangai. Parce que na koma ki yango, ils ont agenda nangai. Ok. Famille pauvre. Wana ya liboso. Okuta famille pauvreté moko egi et la ta famille. Et qui est zongi? Mutu azo réussir na vie azate. Même na zana poto il est pauvre. Azan États-Unis pauvre. Australie pauvre. Azan Asie pauvre. Azan Afrique pauvre. Azan RDC pauvre. Na Kinshasa pauvre. C'est-à-dire même s'il y a un problème, pour à se faire soigner, pour avoir solution à l'ikambeyeli, il faut batunde basungaye. Alors, est-ce que la Bible, ba famille bongo bazalaki? Oui, bazalaki. Hein? Ozolo kasiko. Parce que na bina bantu bandu dikotiko yoka que la Bible obi que aveugle mendiant. Hein? Il était pauvre, pesa aveugle, parce que c'est mendiant. Nous avons appelé ça que solution. Vous comprenez? Si vous écoutez sous Nathan, Juge chapitre 6. Très bien. Bon. Juge chapitre 6, verset 12. Hein? Voilà. Ou 14. Juge chapitre 6. Pour gagner le temps. Nabandi na verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? On a sauté, Yoka. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force qui t'y a, et tu délivreras Israël de la main des Madians. N'est-ce pas toi qui j'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et moi je suis le plus petit dans la famille de mon père. Mais dites ce qu'on l'a dit. On a très bien. C'est même en Israël. Pas la famille pauvre, mais la famille la plus pauvre. Ok. Donc, mobola ya sakanate, mobola ya leka. Et puis, il peut moi mouke les choses. Ah, mais on a délivré Israël. Biso famille pauvre, la plus pauvre. C'est quoi? Nzambe a qui sala quelque chose. Yango monique majorité ya batu o bazana mbongo lelo, ba utina ba famille pauvre. Nde ba komi na mbongo bana bango pe bazo sepela ainsi de suite. Yango monique nzambe alingi nini? Yo olongwa na famille pauvre. Olongwa na catégorie oyo. Ya ba pauvre. O mene vie à bien, vie à bien. C'est-à-dire ata komi na mbongo to so otongi immeuble, mais ozala bien. Ata mwa lupango na yo, mwa mutuka na yo, hein? Ata ozo futela noza bien. Ozo la bien, olata bien, ozo vivre bien, bana ba utanga ozo. C'est ça ozala l'aise na vie. Mais famille pauvre, il faut lutter pour na olonga la pauvreté. Les gens ont mbongo mais tala bien papa na bina la pauvre, bouti la famille pauvre. Qui est misérable bozola na maya lobo bozola muka. Peut-être koko na bina na la pauvre papa yoko zo mbongo ndia pistonné bino. Voilà. Donc histoire koko sana yangote. Deuxième catégorie ezali babi que la famille cimetière. Famille cimetière, ozoka yo moko cimetière. Cimetière basala gani na cimetière. Voilà, il y a bakufu ne basala rakuna. On comprend? Voilà. Donc bino chaque année bokundaka maman, papa, mbongo na yo kaka ya kokunda bibembe. So ba benga cousin kuna kufi. O combien 3 mois après, o kuna leki akufaki accident. Kuna combien non maman na bino auto kufa sala ka crise. Kuna combien finalement liwa kaka bobota pe na tembe. Bokufa pe na koleka. Kaka kukufa o msona putaki oleke ba mikolo o ba botina ba koko bakufa non ba onde ba jeune o comme c'est 30 ans qu'il faut kufa o msona to lekisa 32 ans akufi
28 ans akufi comme ça 30 ans te oh likamnini ti ba yobena to sala service to ke ti na famille ba to ba sangani to sali service to bondeli ti ndelelo ça fait 3 ans muto kufa zate on comprend monsieur famille cimetière bino bokunda kakaka bokufa kakaka Nzambe aye pona pe sa vie ndenge Bible zoloba moi le fils de l'homme je suis venu pour vous donner la vie. OK. Moi je ne suis pas Jésus. Je suis le fils de Jésus. Je suis frère Josué Lokamba. Je suis prophète Josué. Voilà, c'est tout. Attends, bien frère Josué. Je suis dans mon assiette. Troisième catégorie à famille. Parce qu'il y a comment qui y a. Voilà. Troisième catégorie, c'est la famille stérile. Ma bota est na famille. Sauf que Bali est ici. Bossa na kobota. Na ibi famille bongo. Basé belé ba famille bongo. Ba bota raté. Bota za raté. Pe okuta nani Bali a bota. Ba bota té. Mais jeune garçon bien consort mais à sala kindumba sala nyonso abalite et le côté de yokutana comme le papa Philemon atani no moto ombalamo papa Philemon homme d'affaires ba diamant ba or tout ayebani azana mbongo na mapango mais a divorcé 2 fois 4 fois soki abali légalement tout moi c'est obota te ti soki ba kabona motiona moi c'est ko bota ti et c'est 4 fois mais à quel nom ça l'exemple quel bon il y a la bota kate stérile si vous tokutana muta bongo abota kate azana mbongo naye to bo yo to bondeli pona yo sikoyo bala sikoyo bota au c'est quand papa ako la kavana nkasi na nini tout hey papa bon naluka moi si a jeune fille to te nga déjà na 51 ans mais bien simbate yemo abida yo simbate nde esalake akeko bala mwasi ya 48 ans et demi aza corps médical moi si pas aza corps médical voilà naza témoignage yango isa sikoyo aye moi si nanga yo tout to bon nzambe oui moi si yana ba obota nanga moko surprise moi papa moi si noka ye bobota 48 ans asi le cas ménopause na yemo kaza médecin toye ko bonde la nzambe na ke tina ndako na bango na bonde ezalaka le 17 janvier mokolo nga na nyataka na ndako na bango to sala prière nzambe le 17 janvier année prochaine moi c'est na obota papa lui a pointé a commis l'agenda na après 3 mois moi c'est Jésus bato baseka bato batiola bo ite eza pasteur na bango ngai no sabato mais curieusement nzamba bi mwana na kozamona mobali comme le Josué Lokamba ainsi de suite ndoi na ngai akuzama yele makasi tout na biso que jour maman Charlie bonatangi comme na ye akende ko bota boti mwana mobali batie pe Josué Lokamba jour ba bimi na hôpital akomi na ndako famille ba ye na ndako ngapi na ye pona bondela pe pona mwana batala pe mwana na sugi batala pe mwana ye ko kota na kota ngakuteka mo si ba komi ngakutanga komi ba 14 bango déjà ba na tongo bazalaki ba pa moi ça me na tongo nako maboye nakuti fula batuti ba papa ye pasteur ye pa bo pese kiti na ye na vandi to prier ici grand frère ya papa Philemon amemi mwana atale wi papa ngande kulutu ya bango nyonso awa mais nazo senga bolimbisi ono ya famille na biso po mwana na biso ndeko na biso abotaka te tango zemi ekoti tobiki eza zemi na yo biso tout na famille to kanaki ke jour ma maternité nde jour wana to bengana monsieur OK to pesa mwana na mais to za confondi mwana zwi biso photocopie to bota mwana to mi moti azina trace ya papa papa za na trace moka mwana bota na trace wana abi limbisa biso donc maman bota na 59 ans et demi famille stérile les lo okobota na kombo na Yesu soki ba bi omela milangi omela Yesu donc dans un verset na tanga mais soki tete aussi ça te tanga ta verset ouais mususu tanga ta verset moko ya mbuto kota na troisième point OK totanga boyoka na Genèse chapitre 11 bon papa shi katengi verset yango siko il faut totanga pe verset ndenge osengi yoka siko na tanga Genèse chapitre 11 na bandi na verset oyo 28. Et Aran mourut en présence de Terah, son père, au pays de la naissance. Abraham et Nachor prirent des femmes
Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Terah était Milka, fille de Milka. Sarai, on a verset 30. Verset 29. Verset 30, il dit, Sarai était stérile. Il n'avait point d'enfant. Même ce Bolande. À Botami, Sarai, famille à stérile. Botate. Vous comprenez? Et plusieurs personnes aussi dans la Bible basali. Yo pe okutani bongo que botami na famille stérile. Parce que yo peut se retrouver que ndenge na kutana mwana moko na bandal. Aza jeune fille aza na 28 ans. Abando sambela te. Azwa mibali ndenge yo sabi papa. Ata na zumi mobali na période na nga ya ovulation. Na kanga maze mité. Na changer mibali ndenge nyonso. Rien. Parce que na quel hôpital pour na sala examen mais babi singa kinga na botate. La bon au bota mais tika kosala mobilité zéro balle to bondeli et sili ya kansenga na zokosa akelo mikali ba ga ekanga auto bota mapasa. Wow. Voilà pour dire que nzamba ko pesa yo bana yo papa stérile yo mama stérile. Donc stérilité za ka moi cité za pena mbali. Famille stérile to sauter wana yo kanon ba famille maladive. Kobela SS diabète bango nyonso bata diabète touché point na ko tanga na banda mama tina bana nyonso na ko tanga na kombo boyoka ke mutazala ki anémique SS baye to bondeli nzamba changer makile comme groupe O. Témoignage pesa. Donc ce qui papa mbongo ezate basa bien ce ka bolingi bozo mbongo bana nyonso 4 5 malades. Mbongo ndenge zoya ekeka na maladie titi soka mbongo sili babiki na bango. Donc bino bokomande ko soigner ba malade na mbongo na bino. Boko voulez frère chic tika na loba. Na yambi mwana moko papa wana aye na mwasi na mobali baye na mwana na bango ya âge 8 ans. Abela ka cœur. 8 ans. Ba côté na régime et puis batonga chaque jour na bakisa melaka mwana na régime moi makole vimbi nga bitobi ke na tali na leli no bi diable est méchant ndeli mwana 8 akobela cœur pe na niveau yo. Ils ont beaucoup dépensé par ba cardiologue ba dépensé par ba faux prophète bino ba faux prophète bino bozata ne loko nzambe te boke no simba ka ba manki ona na bakisi na bino pona bo impression ba boli ya ka batumbongo ba lié papa on a $3000 pour na mwana ba prophète mais mwana bikité mais aye na bi to bondeli mwana abiki ba kesa la boy et loko exécuté mwana longwe na régime mwana komi bien bino papa na bino kufa na tension bino tout bobel attention ata oza na poto oza na tension papa na bino azalaka kobela motema avant bela diabète bino pe ndenge moko héréditaire maladie héréditaire famille ba maladie les lots par le meurtrissure de Jésus vous êtes guéri ndeko la démission oza guéri tikalo boko na nzambe sala kati na yo maladie musunini et la famille otika kobela maladie anate mais surtout-ka eye pa na yo maman na cancer à libelle et puis moi na mwasi na cancer à libelle pe moi nango azana na 19 ans. Même que si on comprend, maman bi, oui, zanini, na bite na kende wapi, asa na poto. C'est grave. C'est grave. Et quittez pas le monde en devini. Tu es bon de l'ensemble, limoussé yango. Maman tinenga $500. Na koli yango te, na liaki yango na na futi ba émission. Nzamba pambolo mama na ona mona wana. Et si na lobi na zombi mawa au nom de Jésus-Christ. Pour nasala musala na nzoto na yo, nasala musala na vie na yo. Délivrance des familles. Nzamba lobi boye. Famille aveugle et égarement. Aveugle même et à miche. Ok. Pe aveugle spirituel. Yango les hommes na bato na égarement. Au mona bato, bazo ke ba sambela na église a bien. Bango ba linga église na te ya bien. Ba ka église na ya mabiwa na batungula bango tungula, balesa bango ya kolesa, basala nini? Yenda bango bazo sepela. Nzoka eza famille aveugle, aveuglement spirituel et aveugle bango. Bazo kumisa mutu lokola nzambe. Mais nzambe azali ozo bisembe ya bité. Zamonate. Eza famille eza aveugle pe égarement et la tabango. C'est tout un esprit où ils ont régné dans ma famille. Pour base, on a toujours égaré pour que l'on fait. Bah, il va vérité. Or, volontairement, mes amis, bah, il va vérité, puis bah, la sauver. C'est ça ce que moi je vous dis.
Alors yango nzamba li bolongwa na aveuglement, bolongwa na égarement pour bozala sauver. Et ça encore na famille, ou bien famille fétichère et idolâtre. Famille kindoki. Famille kindoki. Bakisi, balinga kama zamete. Papa na bango azalaki mbikudi. Mama mandona. Oyo asala bakisa ba joueur, ya ba joueur à travailler match. Travailler match. Oyo kuna azane marabout. Oyo kuna finalement on famille ndenge nini. De makamba nzambe tali bango te so côté bango de baza ko son foutre makamba nzambe. Bango ba kiss ba recherche ka banganga. Ba yebi banganga partout bisika bazali. Ba yebi ba imam na ba nini ba marabout bisika nyo so bazali ba consulta. Joa ka problème. Et loko liboso ka sokuta na bino kene placebo. Ayebi de ayebi pas décourager bon non pas à encourager oh ils a qui c'était ayebi il y a travail à ils a qui c'était ils a facile ils a qu'à prière c'est leur prière yozo que les à prière zo ka même pas nganga au monde de famille fétichère famille égarée aveuglement les lots besoin on aveuglement mais quand même yo ndé ko longola famille na kati na aveuglement non. Parce que j'ai donné à longola qui papa na ina famille mobimba na égarement. Baza na nzambe Israël bango ba osambele keko et pas na famille ba Gédéon. Batia ni tout idolâtrie batia keko wana nde ba adoraka yango famille mobimba pe mobimba na bazo adorer yango et pas na ba Gédéon. Ya to komi mo na pe ba passer ba on ça ba photo na bango. Ah. C'est l'idolâtrie. Et puis bato bazo ndimango. Et puis bazo prier yango. Bazo prier ba inconscient. Ba to libe ba tshena biloko tshela mbali na photo na biloko lingo mingi. Ozala niveau makambo mo kende. Va bien papa. Continue na. Famille nzamba zana besoin de délivrer ba famille parce que famille ezali noyau ya mutu nyonso. Ezali cellule de eza fondation ya bato. Soki famille beli et sili. Yango nzamba zolo ba isusu. Famille impudique et ivrogne. Famille ba ndumba na bivrogne. Ndumba ki ndumba. Na réfléchir na kata wana oloko. Non toi évoluer, toi évoluer. Ah toi kende. Na kata te. Toi kende. Toi évoluer wana pour toi la témoignage pour toi. Est-ce que na fingi mutu? Te fingi mutu te. Na tongi mutu. Te tongi mutu. Na lobi mabe? Lobi vérité. Siko papa ya yininga na sanye. Tala kana ba commentaire nene ngo. Non papa, c'est tout à fait normal. Biso torote yande ba bilo ba lomba linga raté. Siko na toucher point ya kindumba na toucher te. Qui simba papa. Famille ya ba impidique na ba ivrogne. Voilà. Même na comme pasteur ndumba. Assisi ba protocole. Na basi ya bato, na bi pasteur moko. Basi mabala surtout pe. Awa na fikine, azotondi sa fikine en plein. Mais kuna toke ko rendre visite na pasteur moko bi ya kotika ngai to kenina. Tokuta na coin ya venir na bango. Asimbi mwana classe, mwana lobe uniforme. Asimbi bolelo iboko tiebo. Asimbi tikana ke classe, ok classe oui petit okete. Oh. Okete petit ko senga lobiti. Olobo yo yalte. Bisiko biso to comme mosako li. Bozela non petit ko senga lobi, lelo no tikete. Oh. Oui que na juste na o kasomo. Que ndenge na bi yeme na o comprendre te. Obi petit yo petit okete. Oui, naza juste. Oui, akangi mona bota qui peut classer. Même que ça comprendre. L'homme de Dieu, un homme de Dieu, un homme de Dieu. Mais nzamba bete ya kufa. Donc, c'est-à-dire kindumba eye makasi na ndenga sakante et pas ba homme de Dieu. Mais so taliboué, ezali à famille. Mais là tié. Vous comprenez? Famille ba impidi ko kuta. Okuna atobola bazolo, atoba mato ata 20. Yoka mamouage koto, tatouage koto, atiani tout na bachelette. Yaya bongo, leki bongo et conso. Na mwana na bango, il y a 14 ans, il y a 14 ans, il y a 14 ans. Abandiango. Abandiango. Okobe na quartier kuna, ba bundeli, ba uto kangabo, ti ba benginga na ye na famille na tali na bana basi na mibali. Baza 10. Basi 8, mibali misato. Bango tout 8. Okobe abalaka basalaka basentaka asali prédote mais bazungisi na ndako na bana 4 nini akangia na camarade na ye en flagrant d'adultère oyo boy te basenta ye konso oyo boy azali bali 5 oyo puis finalement oyo akenola na boulevard oyo boy ala la kana babar bandi famille nini famille na soki obali okufi hein boy biso na coin babi mai ekufela mbwa
Et puis ndenge kotiana obimabiente puisque au continent lia mabe. C'est ça. Bon chez boboti bane sili boboti baba. Ka wana ba obota makawa. Famille impinique et ivrogne. Ata abamela masanga balangwa te. Ata opekisi abisi ebi le mela ko langwa te. Yesu pasala ki masanga. Yesu asala masanga amela ki masanga ngo. Parce qu'on peut s'en verser aux autres qui mela ko langwa te. Exact. Voilà. Donc famille impinique les lots. Au Kolongo Rahab, parce que Rahab azala ki mosi andumba. Mais tanga bali mwana Israël, mbala moko nzamba sali kombo. Alongwe na kindumba, akomisiko na famille royale. Voilà papa. David. Voilà. Très bien papa, batba osepela na bandako, na bandi total ba témoignage oyo, lenge nini nzambe ya kosala à travers son homme de Dieu, papa Josué. Total et puis on se retrouve pour commenter ba témoignage ba ndeko na biso lolenge nini nzambe akangoli bango na ba maladie na lolenge voilà. Kombo na mama Solange na vandi na binduki 49 bis. OK. Siko bango yo témoigner nzambe asali de kona. Vraiment bandeko nazo ebisa bino awa tozana nzambe. Asambela ka wateme na kangami kaka wana za mwasi ya mosali na nzambe ya kote mususu mena boyi na okende su esika musute kwa nzambe sala linga makama. Oh Yesu. Yesu azali nzambe. Oui maman. Merci beaucoup. Vraiment bana nzambe lundi passé o eleki to bandela ki kilta tongo na yaki nakutana na zaki robela na ke échographie nga kanisa ina zana zemi na ke échographie ba yebisinga ke myom na destination dérange ki makasi na bengi leki na nga docteur po bayana nga bango nyonso baza ba minganga na bengi bango ba se decidaki na kitaka ki kwit ba kende batala basasa nga examen basala nga opération mobile na nga boya ke lobité tokende na toke consulter nzambe ya évangéliste Josué tokoma nanu kuna nzambe wana sala nini asal yango vraiment na lobaki na bité na docteur pe na kokende te na kokende na consulter nzambe wana totala vraiment nzambe nini na osalelanga na yaki na bandaki ko saigner beneme na senaki pendant soki 2 mois na senaka kande bomoninga awa santé on azala ngo eza santé na ngate alléluia bana nzambe deba moi ça doit saigner 2 mois donc 60 jours exagéré alléluia oui maman loba na bandaki ko saigner na komi awa na kutani pe na papa Josué to sololi chose grave lego lekela hinga nazali ko yimayima na motambi na komi pa pasteur asambeli pona ngate ndeni ayebisinga bizonga mama somba huile d'olive hôpital to boite mais kende somba huile d'olive ya kanango na kobonde yango na mercredi eza pe jour ya délivrance na ke na poko nango na zongi na prière délivrance na memi mai nanga na mbeli pe na zongi na yoni eloko te koke na kenaki na ndako mercredi pe koki na asambela bimbutu tongo etala noki nani mpona koma epa pasteur na pese huile d'olive abondela mpona nga na bik na ke pe na sombi huile d'olive toye nango na ye na pesi pasteur abondeli pona ngo abondeli ayebisinga kende omela bouchon moko na tongo bouchon moko na pokwa na kepe na sambeli na meli bouchon moko na butu nango na yoka na butu ba yebisanga na ndoto na moni batu mibale bazebisanga bi omoni huile wana zwaka ngo pe chaka nango na maya kosokola chaka ngo na maya kosokola 2 bouchons siko na omono ndige detolo ndige so nini mais ba omona na mai huile na vandi pe na butu nango to komika na melika huile wana nde papa lobaki to komi 3 heures bana nzambe na yoka eloko moko na yoki nanu na yoki libumu pasi pasteur aya simba bondel pa nzamba Josué vraiment papa wa zo sambela pona batebele oya ngabika te biseka ozawa pe vraiment na yoka ki posa na kende toilette na se soulager na bimi pe na zongi na ndako na yoki libumu ebandi su pasi na komolela nzambe azosue azosalela bato ebele vraiment nga penza nzambe epesinga mukongo bo na yoka ka libumu ti na yoki ka eloko ndike posa na bota
En tout cas, eloko ebimaki nga bien aimé na omoni foko nde ezala. Soki ezalaki ba église o mususu. Elomoni yango na télévision. Alléluia. Ba filme yango na télévision. Voilà, la femme sur la serre à Wasser. Comment on peut ouvrir? Kombo na Karine, navana kinzenze na makala. Ovana kinzenze na makala. Siko yo témoigner Zambé sali mpona yo. Asali ya minene papa. Ndo moninga mwa mkina tembo na ndo tambola te. Obano tambola te. Mukongo nange buka na kina ndo tambola penza boy lokola koka boye. Alléluia. Na tambola raté sona bina ndako ba simbinga na vandika na porte nda pona sokola mafwa simba ngati a sokola ngai. Na sokola yo. Mama nanga pa zali. Na ndeko tambola te. Dona souffrir nga binzambe. Banda papa bana nga kufa pasi zolanda nga boy pona nini. Na sali mokili nini ato sala projet ava projet ne koma do fozwa ka problème. Akona saki programme na ndoteka na zikida na saki programme teka lundi nga jeudi. Maladi wana ezunga dale vidi na koite lo côté mbana moka rhumatisme kayenga mkongo bimba ngabandi kolena ndako ngabinzambe na sali nini la kisanga te église nga yo pesa nga délivrance à vie na pona ke église ebele na kepa mugisha na oza solution vie na ngate aussi otambole église na tambole be pa ti ba mutombo na kenda na mona nga solution moko te mo suna zaki sko mercredi na ba 5h na fon ka téléphone na ki sko prière na yo maman oumeli pasi tango molai yaka na kipata 24h okoza guérison ngabi na bengi maman yo ka prière tondi ko na prena maman so bela simbe sko zo bela le bon moi simba mulangia mai na simbi na ndi puya le sili na zima na meli na toki ngabi on a vu de le faire téléphone na kende na koma na ya ale na sokoli mwana mobali ngabi ko na ko nanda ko tambola tembe ata na tokaki mbe na soki na force te nazwi mwana ngabi ko biba rendez-vous na 12h fo na kende nazwi siko mwana mbai na osokola yoko bandeko na nga lupango yango baisa siko mwana nga mobali yango yo Jordi mama sa komi koka boye o kende na e wapi yoka mwana nga taza koka aza mama na nga mwana nga za 9 ans ataza koka aza mwana to kende na ida mwana beni matuko esa muteke to ke église na bendi mwana matoi nazuka na sokol pe na malembe na temisi moto libosa porte mba moto e pona kota problème na tele makate na yeto vandia na komis pe kombo na nga to kutanya papa bia ko tielo na expliquer papa na zo yoga papa binde o tielo ko na simbi yo guérison la ndombe o kota prière à 17h pa na ko zonga te na ko vanda ti 17h écoutela bato basaki rape ba monenga na la koto mabe na zonga be ngabi na ko kende te fo le na bona guérison finanga na vandi pe prière peut-être si 19h30 ne pas à côté bo simba reste ko zobela ko ka délivre na simbi pe les prières si pona que le comme de bakisami ngabi nzambe fa ma de sile be kisambe na za konzima te ye makasi boye na ko ekosila kamada neki na ngata akuta ke pe ngabi simba ngai nazwa bis na prince na ke poma kona ko tambola te poto koma prince ya ki problème posa na mona ka moto na matambe moto pe zate malembe ngabi nzambe pesa me bakisami suma kasi boye ndenge nini na mati mutuka na komi na la fayette na kiti na zwi moto leka na komi na porte ya lipango na biso na telemi pase esili ngai mbala moko tolobakani tukande ozobima elapelezolakati wapi elandi ete papa esili te nakoloba leka na comme na porte mona na biki le na kote po ko batu koka telemi ngabi to sineki contrat za ka koka na tamba na kotika koka te na ke mwanda accès mambo so une église koloba te vanga no yesa mute po atesi mutu aza mutu na koloba te na fa na ka siko maleki na siko ba komile ko apion ko ka no uti wapi o ka ngabi te na uti ba camarade na nga bon to za ko ngabi te asu koka te sina tamboli ko si la jeudi wana ndena zabwe na moi si to mbeba nganga te nazo kosate nazo kokonda po maladi ne tungsamela za tala munene bote be sale silinga po na okipete ko na pase le kelinga nazo na mitiki na biso mbeba linganga te le vendredi nga na ye a prière basali ka prière na komi kaka na kipata na coin na mbonga transporter grave na te se mutuka mama yo matana ke tiko siko zo kende Alléluia. Rabi nzambe na ngai oza wapi oza makambo elekela ngai amemi ngati na la fayette abi mama nzambe tinyaka na mema na sunga zo transport zo monter comme ça na pas o esengo te
Yesa maboko makasi pona. Mama kombona ni pofadi wapi? Bana nzamba haleluya. Amen. Daza na esengo makasi ndenge nzambe vraiment asalaki na jeune fille na nga babwakelaki mpese. Bamama kuna po jeune fille na nga afandaka epa bakoko ne na makala. Wapi? Aza libanda kuna. Ayawa, kombona nani? Hôpital ti bazo traiter kana ko meza me bayeba maladie te. Depuis ata 6 docteurs babenga mama baisi mama ke maladi oto mona na mwana na loboko eza maladi ya molili. Po bakisi nyonso ya poto so pesa mwana me loboka mwana ezopola kaka. Tomoni ke wapi Immaculée? Yaka sœur Immaculée. Tomoni ke botika na nzelo hôpital ko mema mwana e baba sala nzambe babondela na loboko ya mwana. Kolongo na kendaka na makala na ke kozwaye. Toye a premier tour toyaka tokutaka fort na biso ye ayambaka biso premier tour. Mais tokosana ko mema huile d'olive. Aye abondeli pona mwana. Abondeli ayebisinga pe na soma huile d'olive na pakola mwana. Deuxième tour tango papa abengaki ba mama nyonso baya awa. Toyaka pe na ye. Mardi à semaine passée. Toye na ye. Na lakisi pe papa na bi papa ta loko pa mwana ndenge babwakilaka mpese. Papa abondeli abangaki kutu bapota na te asimbi loboko mwana na bapota. Mwana kuta zaki soni azotambola epozwa elamba azipa loboko ebanda sale soni makasi. So batune loboko ebebi oboyeni ya bana baka na ziki na moto po soni. Mais papa abondeli apesi bakuyera 2 jours en sec. To salinga na mwana isinga ka somba udoli. Wewe nanga mwana komoni soba. Opa kola mama. Mama sema. Wodi boka zaka kola ya wodi. Oh, funga boko na bien. Yes we. Alléluia bana Zambé. C'était mardi, le boko ezaka kola. Toni ke kamsi. Oh. Zambazali. Nabangi Zambe. Mama, asai na ngombola bo. Yara ka mardi. La vie, malade de ngombola bo. Et où melié mais ba mama ba ko comprendre maladie anate. Ko ba tie ba sorte ba kisi nyonso ya ba docteur ba spécialiste ya ba po. Le bo ka mwana epola kaka. Tinde ba tinde biso ko ke na mwana l'église to mona eza maladie ya misala molili. Mais Nzambe vraiment sali makasi po papa pesa biso kutu 2 jours ba prière mercredi na jeudi. Kutu papa le bangi ke dimanche ne zande clôture ya délivrance na ye. Mais Nzamba sabiki. Nzambe déjà bikisi ye nde papa makambo Nzamba salaka. Olive la pakole na loboko melifie. Tito koma leo dimanche vraiment Nzamba sukoli loboko na nyonso ya mama Nzambe makasi na yenga sana. Alléluia. Acclamez pour Jésus. Oh Jésus. Elonga na biso. Euti na Yesu. Emona ni baso no se pona. Elonga na yo. Emona Yesu. Emona ni baso no se pona. Sofele na yo. Yesu masia de sofele. Na biso. Na koma na motuka ya kolo Yesu. Mama, batu nyonso ba baby nzoto na mpese. Yo be bango moko to bana na bango. Oloba bango ni mama. Batu nyonso bazobwakila ba maladie ya mpese. Baye baka teke batu oyo basalela bakisa kokoko nde baza ba spécialiste ya lobiko. Boya mbeka ya bikiti. Lobiko malamu ezaka akati na Yesu Masia. Soko na lika principe o mosala nzamba iso sala. Nzamba kosunga pe opesa solution na kinda ya mwana. Ndeko témoigner nzamba visiter yo na bébé na biso Immaculée. Non jeune fille toko. Lokoka pola ye. Jamais. Ozikinyate. Nazikinya. Immaculée ozikinyate. Nazikinya. Nzamba visiter yo Immaculée. Au vivre second souffle. Na Congo na Jésus Christ. Amen. Voilà.
Voilà, mesdames, messieurs, Zagi Bongo, bah, témoignage, Bandeko, Oyo, Nzambe, Asali, à travers Bekamo, Papa, total, eux, ils en manquent, on a tout, ils en manquent solo. Parce que les Kelinga, comme le Lengen, Nzamba, on s'est dit, Kotak, le roi, moi, Oyo, beaucoup polié, comme la maman, Oyo, Tamboli, tout ça. Comment ça s'est fait directement? Ok, merci beaucoup. Biso to beti to lote mais to beti nde yesu tolo manki ona bato basala manki ona baebi eza lukuta ndenge bakosaka bato mais oyo eza ke mwana aye liboka ko pola devant tout le monde na mama na ye bala ye babokele mpese mwana liboko epola pe azotanga na mwana mukeboy na école primaire siko ok classe boye il faut alingi liputa ma izotanga solo Banga solo liboka opola nde akimi kutu classe. Ba meki na hôpital rien. Ba meki na ba tradi praticien et simbité. Ba ke pa prophète à lukuta ba manki onawana nde bola kisaobi. Bon, c'est que prophète wa osambela solo. Ba kende kuna. Ba ke kuna nzoka prophète azene mankioniste. Mona bikite. Nde ba ye na ba yo landa biso. Ndi sikoyo ba toke na komeka kuna nde ba ye tangu baye to bondeli ngana na bosomba wi d'olive na simbi na maboko na pakolier na solo wana na latigante ya on a bi na zam médecin directeur établi par Dieu na pakolier na ju na déclarer na melicier na bi bokende ko saila pe na ndako na butu ba lali bala mukana tongo liboke kauki ngana zoze la bango ke na rendez-vous ke baya lisusu pona sala deuxième séance mais bazo ya na témoignage mona biki yango ba témoigner yango. Et puis témoignage na mususu ezali serwana abela paralysie atambola kati. Ameki na hôpital ba église ba ni tout rien afanda ba koma ko seka yekutu. Mais tanga landi biso na émission mwana na ye ya mobali amemaye. Ba tukutu ba seka otamboli ba église pa pasteur minene kabongo nzoka ndo wana abi bon manga kaka. Nde aye to bondeli Nzambe omonde ngabiki mutazo bina zo sauter pe azali na problème suni balinga kaite. Ok. Moi, c'est qui toi, quoi. Ce qui a lati et l'ambé fani, mais attends, exacté. Nzoka basi je na kabango. Maman ata otula, ce qui li bobi, ce qui li babe latayo, ekolongwa, poko yoka. Muto li bosso na jipe telemi abi. Chérie, ça va? Est-ce que je peux t'aider? Ba meme na jipe ti aketi na ndako. Voilà ma sole bandi. Pe le londe tozolo ba agent musala au sala. Et travail à bien sikoy. Pour dire que Nzambe alingi yo menevi ya bien. Donc il y a deuxième émission dans la jardin des dents. Boyo kasiko volonté Nzambe, c'est ça. Et ça la famille mususu famille riche. Mais la richesse et kaboni na deux branches. Richesse mususu ba famille riche. Mais ba sambela na bangote ba kamazan ba kipakate etali bangote. OK. So ibise makamazan a dit avec des aventuriers là, a dit ba faux prophète na ba miyibi ainsi de suite. Mais si on tali bien, richesse na bango, et uti na zambete. Et uti na monde mususu. Ya omoni bako linga pe makama zambete. Et puis ba richesse na bango, ezali pona emme ma bango na enfer na diable parce qu'ils sont du diable. Bazana ka pona ko créer makama mabe, ko créer ba guerre, ko sala makama mabe ya bien te tout na mbongo na bango. Ceux ko soutenir, ba soutenir ba jouer, ba biloka bongo mais yo sambela ka spécial le côté. Ata o leli abison bongo ezate. On comprend ce que la famille a beaucoup zali. Ce que deuxième volet zanine, la famille riche mais dans le Seigneur. Et ça te montre sur oh ya béni azaka na diable non. Il y a des gens qui sont bénis mais baba nzambe. Azana mbongo, bazana famille riche mais basambelaka. Basunga bana nzambe, basunga penine. Bon ya bongo. Voilà nzamba yepona abongisa makamni surtout. Yoka sikoyo, famille serpent. Moi libota nyoka. Race de vipères. Oh, Jean-Baptiste a dit la race de vipères. Donc, bana ya nyoka. Famille serpent. Oyebi lo komoko na koko lo bana yo. Famille serpent ils en une flèche. Nzamba tali singai. Ali singai se oyebi nyoka ngabi na ebi nyoka. Nyoka ba maki ezalaka na libumu. Ateti maki kana libumu. Abota maki te. OK. Ateti maki kana libumu. Ndena zobi misamaki. Ndena zobi misaposo. Poso bimi mwana pe abimi. OK. Poso bimi mwana bimi. Mwana bimi posope bimi ndenga zobota wana esili mwana ndenge na ye bendana ndeka bimwana bimana esili kwenda oya ke gauche ya ke droite ya ke nation ke likolesi ba panzani
yango sokota libota ya nyoka famille serpent bayoka nakate et puis Dédé mutu na kwena ye eyela na butu zo mo etali ete mais bobota ma omona oyo yana lek baloba nakate bineni bakokuta na balekani mais on peut sa voisin bote toni tout mais ndeko na rien etali ete so kufa na ekuna kutu azan m'en fou oh famille yoka ndengini comme famille division na division problème na problème trouble na trouble makamuka ya mabe nzamba za na besoin yobika olongwa na famille wana pe o sauver famille o le kan délivrance il y a un esprit qui gère ça et puis pour la kosuki ça famille serpent okuta pe ba miyibi mingi ba voleur parce que Jean chapitre 10 verset 10 les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et tout. Mais moi Jésus, moi le fils d'homme, je suis venu pour vous donner la vie, une vie abondante. Voilà. Si on écoute la famille banyoka, muyibi kala. Confier à ta monene à mais c'est quoi la responsabilité? On les lit, on a aibi caméra, aibi machine. Pendant qu'il y a un jouet parce que azani azanyoka. On look qui c'est c'est tout rien. On tient beaucoup na mutu. Confier comme bon, on confie à mutu bon. Au tindi biloko confier à melotilelo. Au salaba prière et joie famille nyoka. En tout cas. Petit frère non nyoka. On peut se confiance. On est là l'autre. Voilà pour la kolobake. Famille serpent ezali, mais il faut prier. Yasuka ezali la sainte famille. Voilà. Il bien la sainte famille. La sainte famille, okuta baza unité. Baza na bolingo. Attends salimabe avec amour ba reprocher, avec amour ba oba côté. Bon sala nyonso o mona ka baza soudé. Tende ko na biso te to kotike bongote. Tu fais chic te to tika chic bongote. Wana mona na be wana makila na biso to tikete. Faut pas sunga. Hein, on comprend, hein? Voilà. Au moins que bazana boyokani, bas sambela mingi, bazana unité oya bali, au moins oya pesi wek. Basungi, voilà bolingo ana ezali, la sainte famille. Balingi nzambe, balingi makamba bien, bazo sungana, bazani ata oya sali mabe ezali difficile, diable a œuvré na famille. Bien que dans toutes les familles, diable lukatia ba agent naï. Mais si vous êtes une sainte famille, au moins que agent ya diable wan a kokate misala ya mabe simba binote beaucoup détecter pe ba ko sunga pour na joie délivrance parce que c'est la sainte famille. Voilà 10 catégories de famille o nzamba pesi pour na to passer na délivrance pour na to lukelongi na nzambe na yango et c'est bandaki ba prière yango. Vous qui êtes de loin ce que lingi benginga na pesio ce qu'il faut faire ou alors tozali pe pour nous chiter tozali na séance à prière au tozo banda le 28 février. OK. Tokosi sango le 3 mars. Du 28 au 3 mars, c'est à 5 jours. Parce que février on c'est là le 29. Le 28, le 29, le 1er, le 2, le 3, 5 jours. 5 jours à prière to la banda. Donc de 0h à 18h. Donc de 0h à 18h, 6 18 de 0h à 18h. Pour 6 18 nous tombe à 5h, 4h aller. Non, tobi 0h à 18h. Jeune. Et na 18h, tu fongoli to lié. Et puis, pendant la journée, tu comme la maille, tu ji, tu miliki. Bo benga bo tinda ba requête, tinde la biso kombo ya famille na yibo. Kombo na yo pe komba famille. Problème au monde na famille ezanine. Qu'est-ce que tu remarques na 10 familles oyo? Et là koni les ala na famille na bino. Malade, mouyib, ivrognerie, impudique, richesse, pauvreté, to elo koni remarquera ya mabe, to ya mbolamu na famille. Okomelinga yango pe olingi nzamba sala pona nini pona bino okomelinga otindelinga pour que ngai na bandi déjà nazofuka ma bolongo na ngai butu pona ko soutenir famille na bino vous aurez la solution. La dernière chose pour donner la solution n'attends la version na frère chic. OK, qu'est-ce que c'est nécessaire et puis numéro de téléphone à la fin. OK, Jésus chapitre 6 yoka Gédéon Jésus chapitre 6 na bana verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël et ainsi de suite. Verset 16. L'Éternel lui dit, mais je sais, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Ok, tu me sous Gédéon l'a dit, Seigneur, ne t'éloigne point d'ici. Ok? Pour que je t'apporte mon offrande, dans 18, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Oui, ok? Gédéon a dit que Azan la famille pauvre, Bazan est le côté la plus pauvre. Mais oui que non.
likambo yo pongana délivrer famille nanga tout le monde passe et c'est un sacrifice. OK. Il faut na sala quelque chose. Nde je dois nzambe kolongo ate na tika na rendez-vous. Tika na no. Na ke offrande nanga. Ye famille pauvre na ye na taba. OK. Tout nanga zwaki. Ce qui pas défaillé. Ce pending doit sale fort azalana et loko apesa nzambe. Oyoki. Et puis on dehors de ça nzamba yebisi lisusu. Kende lisusu ke ozo boma siko ngombe sacrifier lisusu comme ce monde a sali 2 fois. Mais on a sala 2 fois, on a sala 1 fois. Offrande à délivrance à famille. Offrande à délivrance à famille. Nous avons dit que nous avons la famille nabino abonga, akomata gouverneur, akomata ministre, akomata un homme d'affaires, akomata une femme d'affaires, akomana mbongo. Allons la famille n'a pas. Nzamba salata quelque chose dans la famille. Ami sata mosala nzamba nguya ou akoya délivrer famille. Voilà. Nzamba bimisata mutu moko na famille. OK a telemi pona a détourner bino na malheur, amema bino na vie. Voilà et loko nzamba li yangwana. Offrande na nguto kopesa soki jour yo kozwa. Parce que à partir de là le 15 le 15 février fin du mois. Mutu nyonso okopesa selon besoin yo. Parce que je dois pesa ki selon besoin yo. Ti le 3 mars nde mokolo to ko clôturer. Et beaucoup sala ngo bomona ni nzamba osala. Botindeli biso otuni kombo totindeli bino. Ba numéro na téléphone avant na bonde la pona bino. Plus 243 89 91 91 055. Plus 243 89 91 91 055. Et Yasuka Izali plus 243 9 98 17 18 54. 9 98 17 18 54. So benginga ozingate tikelanga message parce que tam suna sa l'émission tam suna zoteya na kata maté atena bando ya téléphone tam suna zo prier na kata prière tena banda na zo téléphone tikelanga message so mo tini message na répondre te bandela lisusu na ekokoma et puis voilà pour cause ba message les belé tant na tangi mususu bakisame ya yezu ekiti na se et soko bandeli lisusu kotinda mona emati likolo na utangango na répondre bino nzambe aupambola bino oya zana matako yoka ayoka oya zana makasi ya kosalela asaleli c'est la parole du Seigneur c'est à prendre ou à laisser pasa mela pona bat banota la biso batu yo so bazolandanga ezala na États-Unis partout aux zones Australie aux zones Asie aux zones RDC partout bisika bozali même na Kinshasa bato bozolanda biso TV nzambe a sungie ko tout alibako malama zwama inayo zwatope uido livre simbi osende to simba loboko na ngai so ipe ozana yango te problème te osim place ozobela loboko moko simbi ngai so ipe ozobela pete olinka omona bikamisi oseka neto simba loboko na nga na ata na musika ata na pembeni nzamba sala quelque chose na bondeli Zambe ya miracle oza souverain yo zana capacité à délivrer de l'un comme de près eh Yesu yo lingi ba famille ba délivrance au nom de Jésus miracle s'opérer on tue en Zambie lata mafuta wana et lata mayana na comme excuse na pouvoir divin Zamba pesangai et komikis bomela bopakola bomona miracle au nom de Jésus yo simi place zobela maladie limoyo na comme excuse père o se manifester Seigneur ngana zali mwana na yo pe mutinda mina yo ba pe bazola nanga bazabi kelamu na yo pe bana na yo batinda mina yo ba vivre miracle parce qu'on se complète pambola chic mukadi pambola pe chaîne Biso TV o kanse bonyo so Seigneur bazola nangai mutu yo so ko pambola ngai Seigneur yo pe pambola yi na kombo na Yesu amen amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Mesdames, messieurs, on a la fin de cette émission Police de Stars, ceux qui Jésus-Christ a zongi te tokuta na premier bye bye. Naye kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asaleli nga na ndaku na ngai mwana nga banda koloba te ba médecin ba diagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te nkomsu na vandi kabo na kwei na YouTube na chaîne na moni Papa Moïse ebisinga lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo ba nzambe na salaki oyo Papa Moïse ebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na nga
ngai akomi koloba mwana nga soki ake classe akozonga bamaîtresse obi mwana akomi koloba esengo ekoti na vi na nga médecin oyo adiagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko nda change maloba médecin alobi o me namoni changement esalami namoni mwana akomi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te me eloko nini esalami nayebisi ye nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vi na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vi na nga meka Jésus-Christ de Nazareth komisa yo au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vi na yo nazwa délivrance na nga natambola epai ya bapaster nazwa eloko te me na nzambe ya ozana ya papa Moïse bikamwa ekoti na vi na nga. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bana ya ozana. Nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vi na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te naluki ba délivrance epai ya bapaster ebele me bakokai kodélivre ngai te. Alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badelivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.